Bonjour la famille, bonjour la famille. Coucou, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà. Yenge na mandikonation ya Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo, Boboto, Bondeko, na kati ya mabota na bino. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vraiment, on est là. Bon matin. Voilà, shalom, naba homme de Dieu, bah chantre de l'éternel, bah chantre de l'éternel, bah shalom, bisika, bizui, bino. Voilà, on est là ensemble. Bon matin, bon déjeuner de ce matin. Voilà, shalom, naba homme de Dieu, bah chantre de l'éternel. Respect na chef coutumier na biso boboto bondeko na bandeko catholique o basala ke totanga ba classe actocas. Voilà, et puis topesi matondo na bakimbangiste matondo. Alors toute tendance confondue, bonjour salam na bandeko na sa ba musulman. Voilà bandeko nanga toye tozo solo la biso tolamusaka conscience bandeko nanga te on a saka be mission boy ngaipe na profitaka na ba émission oyo donc ezate boko make tokotala tango ko sala boy non o zoba azala te. Voilà, soki yo monike wa muto mayele ozana idée ya bien kolikala danoise okomi idée na yo ndenge ndeko na biso la joie to pese bambote belé akoma kazui tanae akomi a expliquer. Voilà, nande kona biso Eden azwaka tanae soki penza asepeli na sujet wana akoma kitoko tangi osepeli. Donc bande konanga ezalaka bongo muto mayele otikala ka muto mayele wana soko tuni bango ozana bagage intellectuel ni tala kabakata. Mais muta zoba ya kaka kufinga zoba yo mama oyo bon nga azaka mwa mkie nga kuna zaisu mama te nga azaka penza kronikoko nga na bakoko nga na kolaka. Voilà, nzamba bénir. Donc oboti bana baboti tokomona pe bana ya bana na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bande konangai, j'espère que vous êtes très bien na kati mabota na bino. Zomo kopo ati, kopo café, kopo vin blanc, vin rouge. Ça dépend erni otalanga, ça dépend eloko nini okolia. Moi coca pe whisky muke ele kakanango, belez ba glaçon belé ele kakanango. Awa tozana se sous les baobas, tozala ka ba hypocrite. Voilà, bande konangai, de kana ibsibino tozoka moi temps et qui ne pe moi mbangu. Alors, kola muka kande na ibsaka bino ceux qui prophétie ko biso to sepelaka o nga na sepeli nango na yaka toujours ko examiner prophétie wana ezalaka bien makasi o na sepeli nango te na bwakisi yango mais to examiner ka prophétie lo kwa mikolo toza na ambiance ya concert ya mukiete bande konanga eza concert ya munene oyo beta na kati ya France ya Fali Ipupa. Alors ceux qui prophétie quoi na ordre ba prophète ya ba musicien ezala profane ezala o mamibengaka ba musicien chrétien. En tout cas tokoya kolamusa conscience biso tolandaka ba circonstance na batan ndenge e babaka bezolika na kati ya mokili. Alors tozo ko betela sete nazolobela makambi balé na olobela ba sans papier et la musique. Et puis les musiciens, bah prophétie et bah musiciens. Et puis moi je vais parler d'abord des sans-papiers. Dans Obanana on a bah sans-papiers et la musique de Fali Ipupa. Après tu vois que tu as des connexions. Moi si tu peux se bambo te belé na kombo ya fatu yende mikolo toujours travailler na ye na ndenge ya ba prophétie. Voilà, toujours travailler na ndenge ba prophétie na bengi ete na sololi na ete mais ezoleka na kati ya nini na ye. Alors ils ont ba prophétie oyo ezali na facilité à interpréter yango et puis yemoko azosa interprétation yango na taya muke mais kitoko makasi. Alors bandeko nangai d'abord ndenge na ebisi bino premier point je vais parler les sans-papiers et on dit quoi la musique congolaise, précisément les concerts de Fali Ipupa. Bandeko nangai bino moko boyebi eza nango ba anti bazanga raté.
na monde eloko nyonso kosala yebaki soki ba anti bazate eloko wana pe eza na mona valeur te. Soki oza président ba ozana ba anti te, donc ozana bato baza contre yo te, oza mokonzi te. Soki ozosala même émission na yo, même batali yo 2000, même batali yo 100, mais soki bango so baza pour yo, cela veut dire que mosala na yo esala bimalamu te. Yango bomona kutu ba omona mado okotala makasi, mais ba commentaire ya kofinga ozali belé. Donc yango na biso tozwa vaccin ya kofinga. Finga na yo boakela jeton mata kita zwe longi nanga déformé to biso to yaka bongo te biso so toye to yaka kana vérité to tie bien ezaka lokwa flèche et quotidien esili tango okende butaka mso ba kotie flèche abando baluka zo gaga wana biso na sima na auto za esote to bimisi ka vérité parce que la vérité blesse. Voilà bandeko nanga ba sans papier ezali étape oyo moto nyonso to presque majorité ya bato to leka yango. Même ici atakutu ba bengi sio na mobali mais tango koya okina administration même au mizuli mukanda na Congo tango kokoma okoya okotisa oyo balola oyo kota boyo kota intégration likamna sans papier eza injurté likamna sans papier eza maladie likamna sans papier eza étape moko normal mais linga na période ya sans papier ozala mayeli linga na période wana ozala lokuta te okosaka bato nazali na mikanda ngana zaka na séjour nanga na tango wana ozokene kokota na ba pays mususu sans papier pono laksaka bato ke ngana zaka na mikanda yo wana okoti na nzela chobo okota oke France ozaka na Belgique okoti France yo wana na nzela ya chobo ozala na Belgique na France na Belgique oketi kokota ti na Suisse yo wana bandeko nanga zala na patience. Patience ezali longueur ya temps mais efutaka muto bozomo na ndeko patience afutaka. Alors zala na patience na vie na yo atel balobi ke quel que soit temps mais soko oza na patience oza na persévérance oza na détermination na likambu na yo nyonso yo kosala et puis otie nzambe na ona likolo ndeko nanga likambu na yo ekokokisama. Batu bakoseka batu bakoloba batu na likambu nyonso même na domaine ya kobota même na domaine ya mariage même na domaine ya ba classe na yo ya élévation bandeko nanga zala na patience. Un jour nzambe aofuta yo ba oyo ozomona peke lelo ba otondwa bazaki na patience même lelo ata président Tshisekedi nde bomoni bongo papa na bango moko ba souffrir pona lelo bakoma na ba poste wana parce que bazalaki na patience na persévérance. Alors yo ndeko oza sans papier kolinga te osala commission osala mikanda yo wana sosombi lamba yo wana sosombi tike yo wana zolinga okende kokota concert wana ya fali oyebi ke na concert na ye ezalaka kaka na ba trouble ezalaka toujours na ba anti ezala ba combattant oyo bazotelemela makambo ba concert wana pona ba bien d'abord ya biso moko pe ya bana na biso parce que ba musicien na biso bazo comprendre te pasi nini oyo ezoleka na kati ya Congo baza aveuglé bango bongo na kaka ndabwakama beauté nanga ebima kitoko nange monana parce que bango bazali ba oyo to bengaka ba angelou oyo ba déranja trône ya nzambe oyo nzambe abwaka bango na se bazalaka koyemba epa ya nzambe bazalaka kitoko bazalaka na bakita na ba or ba diamant ba biloko nyonso tu bokonzi bakita nango na se bayembaka kitoko makasi. Mais lokola bazali ba ange moko ya mabe bayembelaka nzambe te bayembela kobele makambo mokili oyo ko séduire pa peuple ya nzambe. Okomona me basai na nzambe bakolobaki soko tuninga ke nayoka kafalite eza lokuta soko tuninga ke nayoka kakofite eza lokuta.
parce que nini ba ange wana bazaka puissant. Ce qui biso balade na solbike ba ange wana to yokaka bango te lokuta parce que bazalaka puissant. Mais loko to sengaka ke to bangaka to zaka na persévérance epai na Nzambe ailongolaka biso na nzela wana. Bazali batu pe lokola biso soki bazo kene na nzela malamu tokoloba pe bolamu na bango yango pe bomona nyonso tango so toyaka tolobeli fali bolamu na ye moko toye tolobeli pe mabe na ye mutu nyonso aza na bolamu ne mais eloko siko eza na peuple congolais bakomprenaka wana te lokola ladano azalingaka fali donc azala kaka wana même ifali azosala mabe même azosala kiteti oyo ezomonana tozalaka nsima na ye non. Tango ezaki makambo ya bana na ye nazalaki pour ye. Mais tango ekobi makambo oyo ke ezali makambo oyo ezo engagé peuple mobimba. Communauté mobimba kobeba. Parce que bakoya na banzembo oyo éducative te. Oyo ekolamusa conscience ya bana biso na poto teke ba parents na bino bayaki ba souffrir bazalaki ba sans papier lelo bazui ba mikanda ba boti bino na poto botanga pona maele wana bo memango na mboka na biso bakosalela ngo nzembo mais bakotikala kosalela ngo te parce que nini baza na tina wana te bango bayaki ko séduire faut basala banzembo ok soko yoki yango faut okoma PD soki oyoki yango faut okoma lesbienne soko yoki yango il faut okoma donc mutu apite okoma dumba il faut ça que soko zoka banzembo la bango funi kaka obenda beauté soko moni ye faut kataka mande flu kwa fali faut benda beauté soko za pembe te faut tia mwa choko alors nazo benda matoi na ba sans papier. Concert wana tango ekobeta ekobimisa ba problème minene. Soko yebi koza na mukanda te ndeko nanga vanda na ndako. Parce que jour wana réunion ekozala ya munene ya ba président africain bakoya pona balobela makambo mingi o etali immigration Europe ezokoka lisusu ko charge ya immigration te yango bakobenga babengi ba président baya kosolola yango pona mutu na mutu azwa charge ya ba ressortissant na ye soko ye na kosenga asile awawa bakobenga na mboka na o bakozongisa yo soki ba oza congolais ya Kinshasa bakotindo même na Maroc okende ko salela asile na yo kuna okende ko vanda kuna bango balingi babanda ko aider batu na musika alors yo muto mikoteli milengela soki bakangi yo na trouble ozana kati ya trouble tika ba combattant o bazana mikanda bakende basala oyo bango bakosala ndenge nzamba tindeli bango na jour wana mais yo mtoza sans papier bandi ko partager mission laïque et comme la ba sans papier soko za sans papier ndeko nanga ko kende jour wana te fanda na ndako sala makambo na yo mususu mibatela ko linga kutu te osala makambo ya ndenge wana eko futa yo te komema ngambo oko regretter yo moko alors faut que ça la attention bande konanga a bon attendre sali ba sans papier même na kati ya concert ko kende te pona oyebite ko bima na bino ta mususu mobulu ko bima yo bande koleka na yo ba police ba sengo ba papier ba tunio eza ozana mikanda te oko zonga na kati ya Congo pamba bako déporter bino parce que jour wana balingi pour moi ba yebi pona ni ba tchaki fali le même jour ezali pamba te ezala ki pe batia kiango parce que ba yebi ke soki ba peuple ebele oyo ba mboka mususu ba osala démonstration bakoya kuna liboso place bazo sala banini na bango bakoya koloba mais balinga ki peuple congolais kota na distraction parce que biso ne mutozo souffrir plus na Afrique mobimba biso de peuple na biso makile zotanga mikolo nyonso mutu moko kaka bakata mutu na France ekoninga na ka mutu moko ba frati français moko mutu na wenze mais tala ba mama kombe ba okata bango mitu bazo bebisa ba sexe na bango na ba nzete bazo kota bango to communauté na tango Hitler na kati Afrique nde bande ko maltraiter ba juif yango to onyo koma na kati ya mboka na biso
ezala na Kinshasa, ezala na Bazaï, partout chaque jour ba viole ko ya kanangata mboka na biso bakata bato mitu babomaka bato na 4 coins ya Congo. Alors tozaki peuple moko biso le tobeta musique lelo ezaki joko biso to ngeko to kende tozo ko ganga toza ko silika toza ko lakisa ndenge ba mama bazo kufa to lingaki to telema wana kuna liboso parce bazo sala ba réunion toza ko manifester mais ba yeko pesa biso nini tourment, bah écoutez la biso tourment, bah écoutez la biso distraction, musique et bêta, musique qui peut dire ça distraction. Oyo kati so na lingina na se distraire nanga na kota yo kata musique ya boy, na kende concert, na sala boy, ezala ka distraction. Alors bande konanga sans papier, bokeba jour wana atos ko loué kutu mandeko soki ozana mukanda na yo ko loué se mutu mukanda te akikokota musique sans papier ya bakokanga ye na double fraction tango bakokanga ye tango bakoya koyeba batie misapi eza mikanda na ye te na yo mutu opesaki mikanda o to lobaki te bolinga kolanda information te o to lobaki te boko zonga. Même aux Français, bokeba, ok, battez la séjour, bazo sala keba pour bazo bazo sala baloué belé, oyo komanda ko retirer ba mikanda na bango petit à petit, yango tango boyoka ke balobi eba na poto bakobenga na biso malima donc na mayele bakobenga na teke bayeka bokanga biloko na étranger bozonga non na biloko ndengo wana emsu kaka mwana no sali infraction bino nyonso toile bazo baboteli bino mikanda bako sala ba stratégie makasi alors bama mibatela place aux asso mibatelité etali yomoko alors toke na deuxième volet ezali eloko nini oyo ndeko na biso mwasi Fatou alobeli biso yango na lingina tchela bino sikoyo concernant ba musiciens et puis to chiter par là to kango na boke binyoso bandeko na ngai esprit nini bandeko na biso bazali kotambola na yango eza esprit nini ba musicien bazali ko invoquer na mikolo yo et puis ozo memi na bango ba problème bandeko boyo kaka toujours Jeff Ifungi alobela ka makambo yo bandeko eza so epe kofunga mate téléphone na ngai non ezoboya kofungwama. Ah non, il faut mais quand même. Voilà, fais ça. Shalom, peuple de Dieu, shalom. To me kakole kisa po ezatongo. Naninga koyo kenyo sommet to lekisa. C'est une explication, il y a songe au Jésus. Posez la mouki. Posez la. Awa te ya kamongi loto lekisa pana na ekomi na suka ikolo na se eloko moko aza to bandi eloko moko te kiko bata maliboso na ye okoki kozala ozosala likambo na ténèbre peuple de Dieu yeba kezali na misu moko oyo ezali nzambe wakela likolo na se azotala yo pe azomona yo oyo ezali maître ya baesprit nyonso oyo adirijaka baesprit nyonso yebaki azali kotala yo ato batami na se ya likasa yebaki ye nzambe akomona yo mebieneme na ngonga oyo ya kolinga yebaki akoexpose misala na yo na miso ya bato pe bakomona yango mebieneme nzambe na biso nzambe asukaka te azali nzambe o amonaka nyonso pe ayokaka nyonso asala matoi pe ayokaka asala misu pe amonaka asala munoko pe alobaka elakisi ke nzambe na biso azali nzambe oyo aza na limite te peuple de Dieu lokumu kembo ezongi pa na nzambe avant na passe message makambo o nzambe atalisi na kobondela nano epa na nzambe po ete naloba selon ngai te mais selon molimo mosantu na nzambe Père éternel napesi yo merci papa na pambole po ete obungi na lokumu yawe ngai nde nani
poto pona ngai otandisa ngo ezali mabombami oyo kolo soki eza pona ngolu na yo te yawe tika ete nga na kita papa yo nde omata po yo nde omérite double honneur louange mpe adoration nyonso emérite na yo nzambe yango nga na kita nafingama me lokumu nkembo ezonga epai na yo kasi eloko na kosenga na yo bobele yawe na ngai natosi na mongongo na yo kasi nasengi na yo bobele protection divine na yo likolo na nga na foyer na nga mpe na bato nyonso bazolanda ezali message oyo yawe batela biso kolo nga nayebi koloba te molobi malamu ezali oyo yawe elobelo ezali peuple na yo bature quelque chose koute epai na yo saint esprit de dieu zwa contrôle ya corps âme mpe esprit na ngai yawe buka ngai longola oyo nyonso ezali ya lolendo na kati na ngai longola oyo nyonso ezali ya yo te éternel dieu nakumisi yo na pambolo po tozali malamu l'esprit de vérité eyaka fanda na kati na nga naloba ndenge yawe ayebi na kotalisa nalongola te mpe nabakisa te nakumisi yo nde nalobi merci seigneur jésus christ amen. Mais bien aimé nzambe aza malamu abongi na lokumu nazalaki akolala na kati na kolala nazozwa oyo ezali vision molimo na nzambe emeninga na Kinshasa ntango nakomi na Kinshasa peuple de dieu namoni oyo ezali artiste monene ya mboka na biso ayeba deja na kokufa na nkombo ya Pepe Kale na kati na Kinshasa abandaki koatake oyo ezali bamusicien e na kati na vision ndenge na bande komona bien aimé atake 5 musiciens 4 ya mibali moko ya mwasi e bango nyonso bayebaki na kokufa na vision ndenge namoni 4 musiciens ya mibali bakufi e namoni mwasi moko musicienne oyo tobenga bango ba musicien profane pe bandeko na nga nalingi naloba mwa moke ntango balobaka namoni 4 musiciens bakufi ou bien namoni mutu tel akufi bandeko na nga kokufa ezalaka kaka kokufa physique te kokufa ezali na bandenge ebele ekozala pe kokufa spe obaloti okufi me okufi ntango mosusu finance na yo ekufi ntango mosusu esprit de nzambe ekufi na kati na yo ntango mosusu pe corps physique ekufi kokufa ezali bandenge ebele alors bandeko na nga yango tozolanda amoni 4 musiciens je crois 4 ou 5 musiciens bakufi pona bazo ko invoquer esprit ya mutu moko boye tolanda na bokebi ayebi na kokufa la vision ndenge na bandaki komona nazomona esprit ya papa na biso ayeba deja na kokufa na kombo ya Pepe Kale bandaki kosala trouble azo attaquer kaka ba musiciens et na monoko na bandaki koloba bibo utiliser nga mingi bosaleli nga mingi azo attaquer bango na kati na vision moko na moni ba papa mibale babandi koya na musika baye babandi siko kolobela ba musicien profane ba musicien mokili oyo tobengaka babandi papa na mibale babandi kolobela bango pona nini bo évoquer esprit na ye bobimisi yango bo évoquer on a ndenge désordre faki botika ye nyonso biso nde mutu topermetaka elekaka nano epa na biso me bino moko bokomi ko évoquer na ndenge na bino bomoni siko ndenge abimi asali désordre mais bien aimé bapapa wana bazalaki ya église wana place papa na biso Pepe Kale bandaki kosambela na kotango ezali kombo ya église wana te mais Pepe Kale bandaki kosambela na église wana oyo biso nyonso toyebi e bapapa na mibale bautaki kuna ntango baye na kati na vision ndenge na bandaki omona bazobunda na sikoyo mpona kokanga oyo ezali esprit ya Pepe Kale mpo ezonga na kati ya église bisika ezalaki e ndenge bazobundana mpona kokanga oyo ezali esprit na ye e esprit na ye bandaki komenace oyo ezali bamusicien nyonso oyo babandaki koevoke esprit na ye mpo bautilisaka yango ebandaki komenace e na vision namoni ebomi 4 musiciens mpe na mwasi moko ayebi na bandeko na nga donc ndeko mwasi azoloba na vision ndenge amonaki esprit ya Pepe Kale nzoka nde bamusicien profane bainvokaka yango mpona ebima epesa bango bato ebele epesa bango succès alors c'est le moment oyo ke esprit wana sikoyo esiliki elobi boutilize nga mpe mingi esprit nyonso ya mabe ndeko na nga soki yo moto okenda kotrouve banganga yo moto okenda mpona libala na yo fo trouve nganga mpona kozwa bozwi na yo fo trouve banganga yebake ezalaka biloko moko ezalaka na ba retour ya mabe donc ndenge bautilisaka yango esprit na bibo utiliser nga pe mingi normalement ce que j'ai trouvé aussi que c'est réel parce que depuis Pepe Kale akufi je crois année oyo namonaki musicien moko Lofombo alobele kombo na yeke je crois que soki 20 ans banda tiki biso je crois 20 ans ou 25 ans
20 à 25 ans. Donc, ils ont chiffre romoko boye ou bien 5 ans de plus, 20 à 25 ans. Année oyo et kokisi à célébrer kiango lobela kiango. Cela veut dire que pendant ces années-là, bah utiliser souvent, mais pour le moment lingi sauter il faut amener masco bateau ba qui ne rejoindre. Donc bandi kunanga bolanda na boke binyoso tango bandi ko se manifester bateau ya bandi place bandi ko sambela ndesuko ba bima ki pona nini ba ya sikoyo ko kanga esprit wana bazongi sengo babi boy utiliser yango mingi mais ata soki ba kangi yango boy ba ke ba retour ezana banda ko ba musicien oyo ba invokaka esprit ya pepe kale bolanda okufa moko bapapa na babandi koevoke bamakambo oyo babandaki koloba nazoyoka nzambe afungoli ngo ezali mato ya molimo nazoyoka ndenge bazoloba me nakoki koloba ngo te parce que awa tozotombola kaka kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Babandi koevoke bazobelela bakombo babandaki kobelela nga nazoyoka ndenge bazobelela e namoni esprit ya papa eba déjà na kokufa artiste wana na kombo pepe kale peuple de Dieu na moni esprit ne bazo bunda na ngo pona kozongisa ngo ole zonga na kati na église wa banda kosambela ekeye koti na kati ya telefone tango koti na telefone ba papa na mibale bandi ko ba moni sikoyo bobimisi esprit na désordre bomoni ndenge sali trouble ole zonga na église zonga na église te mais ta la place eke kokota mais bien aimé bazo bunda na sikoyo na telefone ngo ba fungoli yango pona baluka babimisa esprit na ye moko na ye kobima ezalaki vision. Peuple de Dieu tango na lamuki na lobi Seigneur vision oyo pesinga papa eleki makasi pesanga oyo ezali discernement moninga mi malamu oyo ezali Saint Esprit de Dieu atikaka bato te oyo arevelaka bachose cachée na Jérémie 33:3 Bible ezoloba na biso soki oyo evoke oyo ezali nzambe nzambe akotalisa biso oyo ezali mabombami oyo biso toyebi te. Et mais bien aimé na evokaki oyo ezalaki Saint-Esprit de Dieu et Saint-Esprit aye kopesanga oyo ezali discernement pe alobi na ngai ke makambo oyo natalisi yo ezali bamusicien ya mokili bamusicien profane baevokaka oyo ezali esprit ya pepe kale mpona kobetelaka ngo baconcert mpona kobetelaka ngo bamiziki na bango endenge baevokaki esprit wana babimisaki yango na kati na église oyo bisika ya bandaka kosambela esprit na ye ezalaka kuna e bango baevokaki esprit na ye wana babimisi yango na permission ya bato oyo te bagardaka oyo ezali esprit na ye yango moni esali désordre ebomi bato ekende kopasi oyo ezali message oyo lobela oyo ezali bamusicien profane nyonso ya mboka na yo Congo loba na bango tangu ekoki barenye mingi bamemi bana na nga na bobunga mingi etango ekoki bayeba oyo ezali ngai nzambe na bango na telemi nazobeta porte oyo akofungola ngai nzambe na kokota mpona kosala ezali mosala na ngai kende kolobela bango makambo oyo nasili kotalisa yo. Peuple de Dieu tango nasilisi kobondela yango na ye kopase oyo ezali message. Ainsi dit l'Éternel des armées ba artiste musicien ya mboka na nga Congo otobengi ba musicien profane makambo o nzambe ayebi na kotalisa nzambe alobi na nga na yebisa bino ainsi parle l'Éternel des armées nzambe alobi na nga na yebisa bino ete bobongola oyo ezali mitema na bino atelemi na bino nyonso ba musicien profane nzambe azobeta oyo ezali ekuke ya mitema na bino oyo akofungola ye akokota Jésus Christ alobi oyo akofungola ezali motema na ye eye akokota na kati na ye mpe akosala oyo ezali mosala na kati na ye akokoma oyo ezali mwana na ye bobongola oyo ezali mitema na bino bose repentir po ete mabe ezoya po ete mabe ezoya namoni bato 5 musicien 5 bayebi na kokufa 4 mibali te mwasi moko natina ke mokendaka koevoke oyo ezali esprit ya pepe kale me ya tuko ekobima ekoboma oyo ezali bato ebele makambo oyo nzambe ayebi na kotalisa bose repentir bamusicien profane ya mboka Congo bose repentir po ete kufa ezoya na ngambo na bino po ete nzambe atelemi mpona kojuge bino ndenge bokendaka koevoke esprit ya pepe kale mpona koutilize yango na baconcert na baalbum na bino
et esprit wana bisika o bakanga on église o ya zali kuna jugement ya nzambe telemi et pas na bino bo se repentir boyeba o ezali Jésus Christ na ba vie na bino po te tango ekoki mais bien aimé voilà bandeko na ngai ba suite ezaka bien na ba live awa tokomi na suka vraiment oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima botikala malamu tokutani bo like émission bo partager des gros bisous bye bye